bongisa Congo biso tutanga raté bataka raté yo muna batu oyo kaka moko la kaka bango ne balabi Congo ya bango. Alors toyina émergence ya nouvelle classe politique. Troisième tendance il faut zala bon on dit que pouvoir l'opposition ndeko ben l'élection to okende oyo na ba machine oyo ngai pona ngai na okende soko so perdre na yo basi ba gagner tani ba na sengo ba gagner yo moni mutu yo moko sabi nzela te ba étudiant ba na ba eloko courant coûte ezate mai ezate baza ko inaugurer nde mabulu ba pui pe baso ba au moins to inaugurer ba pui na 2018 région za la carte régime de musala na ngoni. 2018 élection élection 2018 il faut saigner à revoir machine à voter wana tout vendre na commission azali commission indépendante c'est nous avec ça. Qu'est-ce qui prouve que ba 10 millions à batu bazangi ba print wana eli ba 10 millions te ya batu moko basi bazui na bango osomona te batebele bazo ba que tout le gagner ba élection baza sûr kaka batu wana oyo ba pesi misala te batongi banda côté banzela te eloko te mais bazo ba que ba gagner ba élection peuple ni a ko voter bango baza sûr ça veut dire que ba yebi quelque chose. Alors, na peine wana mukanda ya si mec na ba journaux 6 dimensions ya tricherie. Troisième dimension, deuxième. Pengi au étranger. Pour la ni ba komisi Congo mboka na bango. Olingi te bima. Ya wana moni biso to yena politique to lobi mbaloyo bosuki. Mbaloyo sili. Il n'y a pas d'opposition na kata Congo ni majorité. Bango moko balika bazui peuple en otage. Mais pas comme Il était Patrick Tingani, comme toi, nous savons a débit à tranche. Aujourd'hui, c'est spécial parce que nous allons recevoir le président national, M. Yves Punga, LCM, Lutte pour un Congo moderne, le bâtisseur de la République démocratique du Congo. On parler sur l'analyse politique, l'actualité politique, et c'est très important, vu que 5 mois avant l'élection, on va parler sur beaucoup de choses. On va parler sur la machine à voter, retour à Jean-Pierre Mbemba, mais on va dans les machines à voter. On va expliquer les avantages et désavantages de la machine à voter parce qu'il y a un front la majorité, on va dire des élections avec machine à voter, mais il y a une France, on va dire que non, élection sans machine à voter, mais aujourd'hui, analyste politique, le président national, M. Yves Punga, le président national, il y a LCM, tout souffrant. À un certain moment, au fond, la téléphone, tous la réaction, la question par rapport à la matière autour de bas. Maintenant, l'autorité qui vous a est belé partout. La République démocratique du Congo, la Congo Brazzaville, la monde entière, restez branchés. S'il y a des questions, vous posez Bissot tout à l'heure à travers Tranche Matinale au Shalom. Bonjour, président Yves Punga. Bonjour, mon frère. Bonne santé. Ça va. Mais c'est pour la première fois participer à la Tranche de Bissot. Peut-être la téléspectateur sur la beauté. Son qu'on s'est présenté, M. Yves Punga, c'est qui? Bonjour, comme on a Yves Punga, Nazali, un politicien, voilà, comme le bâtiment, mais Nazali plus économiste, Nazali qui économie dans l'université Awa, dans UPC. Après, la licence, na yikosala informatique de gestion. Et nous avons biso toke na États-Unis na bande lisusu informatique na la licence na ke na maîtrise na sécurité internet na spécialisé na sécurité internet na maîtrise et puis na ke na ba branche na doctorat na ke na 5 branches na la moko na sala ba moko doctorat na côté na administration na ke na doctorat na management na ke na doctorat en nouvelle technologie na ke na doctorat na ba système ya apprentissage na ba jeu pour na batu bayo bambango ko assimiler ba technologie ko assimiler ba cours mais to utiliser ba jeu et puis na doctorat mosusu na ba technologie cubique voilà to bango a peto kende makamo. Ok, d'accord. Monsieur Yves Punga, actualité, retour à Jean-Pierre Mbemba, après 10 ans dans ces pays, lecture nous sur la parcours retour sur le plan politique à mon calme. Oui, sur le plan politique, retour à Bemba, Jean-Pierre Mbemba, parce que moi, sur le plan politique, c'est bien que bateau politique basse en anaka. Moi, il y a qui 10 ans dans ces pays, et puis il y a donc, comme il déjà un plaisir pour tout Congolais. C'est un plaisir. Alors,
koya na ye na mboka il est libre aza mboka na ye te tokomi kopekisa moto ya na mboka na ye aza libre. Alors mais sur le plan politique voilà akokuta baacteur oyo kaya atikaka parce que azalaki moto ya opposition atikaka bato na ye mosusu bakenda bango na pouvoir bakomi na SFCC. Donc biso tozali sikoyo na lecture mosusu ya politique ya conseil ya kopesa eza mosusu parce que biso yali parti na biso yali opposition centriste ni radical ni non parce que toyei comprendre que depuis Congo ezali Congo ezalaka na bagroupe moko ya bato balingi kaka bazwa pouvoir mpona baservir peuple te mpona mabulu na bango mpona bapoche na bango na famille na bango yango moni Congo ezokufa bandako eza susu te banzela eza te baprofesseur basalaire mabe na monde ezala na Congo parce que tolobi ke toza kozela un messie toza na église toyana awa tv ya télé puissance toza kozela un messie aya adélivre Congo congolais akoma kolia 3 fois par jour bana batanga malamu bazala bamétro batrain et puis mboka échange miti lelo oyo messie ayareka te parce que bato ntango toyaki baya mike bayebisi biso babiki tosala politique opposition po tochanger Congo mais opposition yango ya bameya ye moko kaka so akoti na pouvoir opposant akomi riche mosu asombaka 300 ndako kaka ye moko ayaki opposant akoti na pouvoir asombi 300 ndako abimi okola moto akotaki pauvre ministre akobima riche mais peuple congolais salaire nayebisi biso ndeko oyebi tomesiraka mboka par rapport ya baprofesseur na bamaître na baécole po oyebaki mboka oyotambola malamu yo tuna kaka maître école primaire oyo akozwa mwana aza innocent mwana botami azwi 5 ans na ye to 6 ans ake na classe donc maître akozwa ye mpona alakisa ye ndeko na ngai na Angola awa na kote na biso mboka baka maître école primaire salaire na ye akozwa moins $1,500 1500 kaza licencié wana kutu plus bayi comprendre que tozali koinvestir na futur ya mboka école mais ti lelo yo baécole babala bavanda nanu na manzanzanido professeur aokende classe mais azwi balingwa mbongo transport professeur directeur ya école omoni basurnuméraire badirecteur de discipline baza bapauvre donc et puis tozali bakongo ezali mboka riche la différence alors toujours nzambe aza wapi atiki Congo bapoliticien ya pouvoir opposition basakana na peuple na niveau oyo kaka bato wana kaka moko mpona nga na yabi baza komérite même pas bagérer Congo toyebi Congo eza géré te ndeko bachrétien biso totikeli bato tozolobaki bato baza bazali visible populaire mais nani aza populaire apa Jésus-Christ tosenga nzambe atinda mbalo bato oyo balobi mpe basalaka tolembi koya Jean-Pierre Bemba eza malamu mais mpona nga na mituna na bitala soki ake kaka na nzela wana baposition radicale ya baopposition wana baona bango balingana nanu te balingani te moto alingi azala mokonzi ya mboka azala premier ministre mosu abotama premier ministre mosu abotama président alors ntango Jean-Pierre Bemba ye sikoyo il faut changer aye na renouvellement ya classe politique bato asika moni ifunganda ya telemi bato asika baye na makambo oyo tolobaka mpe tosalaka nde tolobaka mpe osalaka mais osoulevé le mot eza très important par rapport à l'église mais apport ya église na politique ya mboka eza nini monsieur Yves Ponga apport ya église oyebi nakeno kaka na 2 Chroniques 7:14 si mon peuple le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Oui, Congo a un problème, le Congo. Le chrétien a côté, au lieu que le na atuna nzambe, nani oyo nzambe atie mpona gérer les mboka parce que la politique eza koaffecte bachrétien makasi. Chrétien akompozwa libala saki le mandengenge 3 jours, 1 semaine. Mpona alia fufu to Thomson, il faut kota jeune. Mboka tout ya monde. Moto akendaka mosala azwi salaire na ye akolia du 1er au 30 mais awa tokomi église ekomi l'état atiki responsabilité na ye
atiki siko église nde asala social, l'état asala politique, église asala social. Non, église etondi na bato ba problème bazobala te. Eza ba lien te. Ezali nde parce que l'état azopesa misala te yango ya mibali moye babala basi ezali te. Voilà alors nana yabaki boye. Ok. Pour l'église, comme l'église a eu un problème, il y a peuple. Comme l'église a eu un centre, le peuple, l'État zalité, il fallait une seule chose. On a livre moko, dans le Bible. Il faudrait que la Congo ya sika. Congo toujours bate toujours qui est liboso. Église et cause la sous spectatrice et actrice. L'État il faut payer sa budget. Il y a 500 000 dollars dans ligne. Église catholique 500 000, église protestante 500 000, musulmane 500 000, église des réveils, église Kimbangis, ensemble l'église des réveils 500 millions. 500 millions ils allaient il y a aussi comme ça l'église. Comme l'église est liée au problème à peuple, toi imaginez le maman moko na sololo atsalaka bilanga na yanguba ebibisaka sans sac église elobi te mama bajeune awa baza na misala te tolingi sikoyo tobakisa okoma kosala 5 000 sac donc bapesi ye crédit oyo ezali géré na système informatique na le gouvernement na parlement na église toyebi ke ligne de crédit bapema mama topesi yo 500 000 to 300 000 dollars bakoni église epesi mpe ndeko mosusu crédit mpona atonga place oyo basalaka bamwamba batransformaka asali usine ya transformama wana asali bilanga na ye apesi ndeko wana transforme mwamba ndeko mosusu pasali susu usine mpe esalaka babo wana babiloko batiaka mwamba alors mbala moko tozwi chômage elongwe tokomi kokonsome local epuis tokomi koexporte alors église ekesi tokola na goma kuna eza bafruit ebele tosali bausine ya bajus pourquoi il faut toliaka bajus ya poto pourquoi kaka babiloko baafricain congo jour nini ekomi so bakangi yo chrétien ozomeka miel to congolais so basala amema miel na ye ti équateur eya awa bakangi me miel ya mindeli toliaka congolais asali agene na équateur agene aye nango awa bakangi ye mais entre temps balibani bato baza kosala bavodka bawhiski ezotekama pourquoi bato wana baza libre le congolais n'est plus libre congolais aza chailleur aza ya misala te balicencie bakomi bachailleur kaka policier kaka ye moko akanga chailleur wana mais topesa misala l'église eza na centre ya développement ya congo ya sika yango wana tomoi tolobi renouvellement ya classe politique. D'accord, c'est très important, renouvellement de classe politique. 085 81 51 061 85 81 51 061. Tous allez monsieur Yves Mpunga, vous avez un plateau de Michel. Monsieur Yves, il faut vraiment te baigner dans le plateau parce que vous allez expert en informatique. Oui. Les mots de Canabiso, tous allez des camps. Et là, vous avez un peuple expliqué, petit peuple bazolanda biso auto qui n'avait élection le 23 décembre. Tous en a Kamako et la majorité, balingi to qui élection na machine à voter. Ba mususu ba lobi to qui élection sans machine à voter. Bilo ba santé c'est bo lobi ni mais tout expliquer biso. Ba avantage de machine à voter et une élection, des avantages de machine à voter et une élection auto qui na décembre 2018 le 23. Ndeko oyebi machine à voter na 2018 oyo technologie emati makasi soki tolobi tokende na bavote na machine à voter il falaki tolandela machine à voter eza mabe te mais il faut que respecter processus nga azali ndenge olobi expert na nouvelle technologie consultant ya entreprise moko na Atlanta oyo mosala mozalaki ya biométrique oyo babaki 10 millions ça empreinte mosala na ngai yango na dit consultant ya entreprise américaine na basala mpe baélection na machine à voter na technologie il faut respecter banorme nakomonaki seni natindelaki na biseni na mokanda ya 14 page bozwa oyo tosolola baquestion yango soki borespecte banorme ya parce que tu as dit nga ali président ya plateforme électorale pe président parti politique
totika piseni ye moko ake na teva lobi soki boyebi mutu oyo aza mayele oyo ayebi ma aya ayebisa biso ndeko natindi mokanda seni aboko yamba ngai letre wana seni aboyi nasengi mpena ketala machine ya vote aboyi bajournaliste bake kuna yokende kuna esa mokanda ya lifunga yango wana répondre baboyi alors ntango balingi te tobimiseli bango 6 dimensions ya tricherie électorale tozoki élection nabimisi 6 dimensions ya tricherie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ntango omoni kokoso kwak tobenga yango na français kwak kokoso eye to baindice ya fraude mbala moko tokosala déduction. Ça veut dire ntango seni alobi na OIF tozali na 17 à 10 millions bato baya na baempreinte te et c'est impossible. Oui, que c'est impossible. Congo ça na 10 millions bato te baza na baproblème ya maboko donc déjà interpellé biso alors tout ça toyebi na expliquer bato na 2 minutes 6 dimensions ngo eza nini peut-être peuple ayeba atuna pe seni bo répondre. Première dimension et oyebi pourquoi toyaki na vote na 2006 après vote ezalaki problème au moins na problème te contestation 2011 la même chose parce que 2 dimensions il faut ça respecter eza nini entreprise oyo eza koimprimer bulletin de vote toyebi toza 40 millions de votants nini elakisi ke bakopesaka 40 millions de votes bakopesa yango 60 millions te seni akokende ye moko te kuna alobi mpo ezali so babulletin de vote azali commission indépendante donc il fallait que premièrement tout ça la commission il y a plateforme politique commission gouvernement seni na sensa oyo batindi bato totindi bato na Corée du Sud na entreprise to na imprimerie ba contrôler tina ba kovanda kwata 5 mois 10 jours ba ko imprimer ba contrôler que si ba bulletin de vote ekoya malamu jour ozokota na avion ba compter yango parce que to lobi que si bulletin de vote il faut dans un système moko informatique ba yango RFID. Ça veut dire que ba kotia système moko na kati pour na toyeba que bulletin wana ali ya solo falsifiable te tango basili ko imprimer yango bango batirika kuna bango bakoya nango te bakoya après équipe mususu ya awa commission susu ya seni plateforme parti politique plateforme gouvernement na sensa bako recevoir yango bako compter yango na ba scanner pi eza 40 millions nde bake na entreposage ko bomba yango wana première étape to yebi alors ba komisiko ko distribuer ba répartition dans la province na ba circonscription électorale wana ba bengi première dimension ya transparence pour éviter tricherie. Deuxième dimension ezali siko nini pour na ozala potentiel électeur il faut na carte d'électeur yango alors carte électeur wana pour na éviter tricherie avant muto akende ko voter ezala manuel ezala la machine à voter ezala ndenge ba ko benga ngo wana yali ba 2 dimensions ezokipe machine à voter te tozali na comme muto akendaka na ordinateur pour na tia ba empreinte il faut appeler un ordinateur ou à côté muto va voter apesi carte na ye tolekisi yango na machine puis mbala moko longi na ye ebimi eza ye mbala moko pe tokomi toyebi pack voilà ça veut dire quoi toyebi ke 40 millions de personnes bako voter puis il faut pas les caper 40 millions na machine wana mbala moko so muto aleki mamoko système lobi a voter wana na ordinateur ici posons na za awa na Kinshasa mutu na beni azui carte na ngai électeur Alexandre na machine a ke voter na place na ngai o il va baki na ngai pe na voter ngai. Ça veut dire que mbala moko to système robeta pipi il va se voter na Kinshasa ba crédit les tricheurs. OK. Ou on les a ba principe ya liboso avant. Alors, je vous rappelle après tous une explication s'il vous plaît. Alors, ce qui s'y colle, parce qu'on évite tricherie, contestation et il y a quand même une machine, et il y a quand même des. Parce que toujours qu'il y a une élection, il y a un money boy. Qu'est-ce qui prouve que 10 millions à Batou Bazangi, print ou à 10 millions à Batou Moko, Bassi Bazoui Nabango. On se voit la tête Batébé, Bazo, tout ce gagné l'élection, ça sûr. Quand Batouana Oyo, Pessi Misalate.
batongi banda côté banzela té et le côté mais parce que ba gagner ba élection peuple ni a ko voter ba mo baza sûr ça veut dire que ba yebi quelque chose alors na pe wana mukanda ya si mec na ba journaux 6 dimensions ya tricherie. Troisième dimension, deuxième. Troisième dimension est-ce qu'on est soki to bito ke na machine à voter. Soki to au moins la dimension to osuka biso ka to bibo to ke na vote manuel. To bisko machine à voter. Ça va. OK. Machine à voter wana sikoyo. Il faut toyeba place machine à voter ezali. Bébé yango système ya géolocalisation. Ni la kisite que machine ya lemba eza na matete. Eza na beli na mbandaka na ingende. Ezali na songololo. Ça veut dire que machine il fait zala na système ya localisation. Soki ezakuna alors pour le système on les a mis na kati ya seni to créer sous commission plateforme il y a ba parti politique gouvernement c'est ça na seni to créer salle moko be yango salle ya contrôle ya ba machine tango machine eza ko kende to za ko localiser yango comme ça to yebi que élection za yango transparente alors quatrième dimension pour na ko éviter tricherie za nini machine wana sikoyo il faut toyeba soki tango ekopela tango ekokufa ni elakisi te que avant vote le vote yali le 23 mais le 1er décembre mutu moko azwi une machine akomi koimprime na ndako na imprime alobi bo asi aganye azwi seuil na ye ya 1% asi aganye ni elakisi te que ngapi na machine na ndako yo oza na machine na ndako donc il faut toyeba que to créer sous commission mosusu à part d'accord parti politique c'est ça seni na gouvernement et que na salle moko zo contrôler soki machine epeli pas et signaler pipi machine epeli loko la jour il y a le 23 décembre vote to yebi que Lubumbashi ezala na 1 heure avant donc on a ça à 7h du matin to komona ka ba machine ya Lubumbashi epeli ya ba mbandaka ya ba kwango epeli alors on m'a bengi 5e dimension 4e dimension 5e dimension ya lini il faudrait peu que ma entreprise ou la machine à voter et le baquet toye baquet éco imprimé kaka éco bako fabriquer à 100 000 machines. Qu'est-ce qui prouve que pour aller à 100 000 machines bah on s'en 120 000 T, to 130 000 T, to 50 000 T. To ba sali musu babi pe et que les peines ndaku na yoto ndangai. Ça veut dire qu'il faut encore une autre commission à part technique et que les qu'on peut contrôler production ya machine à voter. Alors des dimensions sous réalise quoi avec la dimension ya réseau na informatique yo za na 100 000 machines et koki ko na talaki réponse ya seni na UDPS et le match et ordinateur wana et chaque ordinateur est na base de données na indépendante ndeko nanga l'informatique to be yango aberration et ça le fingi bateau. Comment il y a 100 000 bases de données dans ta machine? Pourquoi bâtir serveur T? Pourquoi alors pour la ton résoudre faire que na qui boy na seni machine à chaque circonscription électorale tous un serveur mon bazar ko voter ba donner ils ont un serveur et puis toujours la vote na temps réel awa na ba journaliste bino na sala muna seli to bi mutazo gagner siko za Yves mutazo siko za X mutapre de boy c'est ça les 6 dimensions de konanga 085 81 51 061 numéro des numéro texto vous benga na numéro auto pesabino 082 27 68 004 ba appel to zo na numéro 1 parce que tout a débordé déjà plus de appels les côtés belé téléphone les a planté tous va texte le numéro au 085 81 51 061 085 81 51 061 bah appel nous sur benga sur question na numéro au 082 27 68 004 oui 082 27 68 004 bah appel on a décocher déjà tous va appel et puis bah texte le numéro 1 mais c'est quoi c'est une analyse au sali, monsieur Yves Ponga. Tozoa, toke na machine à voter ou toke na machine à voter l'élection 2018. Tozoa, nous questionnons d'abord. Na ko répondre parce que faut répondre. On répond mais toke na idée. Dans la condition où ça veut dire que machine à voter et ko servir té. C'est ni à miser ma belle machine à voter.
Alors on appelle ça qui peut c'est une solution. Dans le but na seni na 5 étant en tant qu'expert na mukana qui seni en tant qu'expert, il faudrait que seni a renabitala pour na to changer machine dans la solution yangoyo pour na ko changer machine. OK. Na pesa ki bango solution na biboy pour la machine comme la machine à solo, il faut engager 2700 personnes, 2730 personnes. Tu engager bango pour la ligne. Tu créer la commission, il y a géolocalisation, bango baza ba technicien, ba système, il y a ba solaire, ba logiciel, ba tout ba engager ba na biso ba vandi wana ba izipa, ba inukin, ba inilu, o baza la misala te ba zui misala pour na to résoudre problème à machine oyo. D'accord. 082, appel 082 27 68 004. 082 27 68 004. Bobenga Bisso, question tout à l'heure, puis texte à 081 51 61 051. 081 85 51 061. Numéros affichés. Nous sommes avec monsieur Yves Punga, Oazali, analyste politique. Nous allons parler sur la politique dans Mboka Nabiso parce que bientôt déjà dans le mois de décembre, élection, Ezali, et Azosala étant qui est analyste, a topé sa point de vue par rapport à la machine à voter. Donc, nous allons continuer toujours dans le cadre 082 d'appel les autres à Ebele Awa. Donc, nous avons des numéros. De nom qui va se permettre à 5 appels. Si vous avez débordé par rapport à la machine à voter, Tokati. Juste Zalaka na Kati, il y a si j'ai n'habitué toujours par ici point de vue nayo. Est-ce qu'il analyse on déco, il faut tout ça, c'est bien ou c'est mauvais par rapport à la machine à voter? Parce que est-ce que Marabo vous a déjà signé à Balo? Non, signé bon, lettre va répondre. Soit à peu près tous Zala. Allô? Bonjour monsieur Benbiso, comment allez-vous? Oui, point de vue nos amis par rapport à monsieur Yves Pungazoloba. Le monsieur Azoloba très bien, il s'exprime très bien. Mais le Congolais a sa parole moko ya sukali na monoko. Le peuple a kokota na masolo a changé ma vie. Changer oyo ya koloba. Utika sepeni na makasi. Mutu Azoloba wana c'est vrai c'est bongo. C'est un fungula miso. Mais ngai na seli na kokota na parti politique na ye. Na yeba essayer de faire la nuit na sepeni. Aza mamba parti politique te pe sa point de vue par rapport à machine. Mamba parti politique zela mon collab élection. Aza Marambu il y a émission toujours ça la analyse par rapport à machine. Merci. 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 Tous le là par rapport à machine à voter, pas question parti politique, non, à la campagne électorale, tout ça l'analyse par rapport à machine à voter avec monsieur Yves Mpunga, à sa point de vue, tant que expert dans informatique. 85 81 52 061. M'appelle les autres belé. Allô? Bonjour mon frère. Bonjour. Oui, question rapidement, analyse par rapport à monsieur Yves Mpunga, analyse nos animés. En tout cas, cette analyse à la piste peut-être que j'étais invité aujourd'hui le jour donc même réflexion, j'ai jamais ici avec moi de ma même idée à ce merci. Pour le moment, il faut utiliser machine à voter. Il faut adopter cette idée-là. Il peut même il peut prendre le numéro à voter dans la tête et on va la commander. Il sera que non, vraiment, je ne suis pas un informaticien. Merci. C'était une idée. Mais l'idée, on a été une idée, mais on a utilité. Donc nous devons nous assumer dans la ville qu'on a pour le moment, on n'utilise pas les machines à voter. Celui de trouver la condition, il est à ce moment. Merci beaucoup. Merci. 85 81 51 061. Tu as quelques réactions. 5 ans. Tu as 5 appels. Et puis, tu as réaction, M. Yves Ponga. 85 81 51 061. Donam Kewa très intelligent. Tu as sa point de vue à Bango. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Oui. Je suis informaticien, spécialité réseau informatique. Donc, le plateau.
085 81 51 061 pour les autres débordements. Bon, sur le deuxième numéro 082 27 68 004 082 27 68 004 082 27 68 004 bah appelle les autres tellement béni. Mais c'est Yves Mpunga. Est-ce que au Kanisi na makanisi o ezali Seigneur Koyo Kango parce qu'il y a lobby sans machine à voter, il n'y aura pas des élections. D'accord. Seni azali une commission indépendante. Seni azawana te pona tango ye abenga ka lobi na lingi ba expert baya azako zeanini Congo expert abimate Seni alinga ka teke to bima ka saki to zalite ba ye baka teke muto bazana kata Congo bakasaki ke congolais yango le moni to lobi ke éducation za société ndeko ba informatique na biso ba université il fallait que tout ça une réforme d'accord pour na to pesa bana na biso ba éducation ba cours où ils allaient répondre na ba nouvelle technologie d'accord tala yo moko seni akena entreprise na Corée du Sud pourquoi zwaki bana na biso te parce que tu développer technologie na biso te ndeko wana na mwana bino lokuta Congo ngana bimaka na Congo awa na 2018 na 6 diplôme na ngana 2000 na sali na UPC na informatique na travailler ki mingi na batamante info na campus na luki musala pendant 2 ans na Congo o na zwaka musala te baboy ba bina ngana na tindio recommandation no nani basa ku minimiser biso na ke na Angola na 2002 un mois après Angola bazunga na musala basi na États-Unis balobi na ngoza génie na ça babenga inga bourrique awa lelo ndeko na ngai bana biso awa baza ko sala musala te parce que bazo pesa bongo chance te bazo ko rêver comme bazo ko prier na pesa bongo visa ba kende poto ba tika mboka pe tasu bango kaka yo si musala te na mboka na yo oke poto ozwi mayele ozonga na mboka no posa la musala baka okuta kaka bakwana kaka o bapesa ka musala te bakale oso sala musala te bahabite o sala musala te ou alors babengi yo étranger pona ni bakomisi Congo mboka na bango olingi te bima ya wana moni biso to yena politique to lobi mbaloyo bosuki mbaloyo sili. Il n'y a pas d'opposition dans le Congo, ni majorité. Bango moko balika bazui un peuple en otage. Peuple comme ngai pendeko. Na salaka pe jeune il y a 3 mois et il y a 3 jours pour na zwa visa na année 2002. Na ninga pena ki mamboka. Oyo moni mboka na yo moko ngaza ki licencié na ke ko vana na école, place on va les arrêter. Na écoute na moi na bala baboyi ngai. Parce que kaka batu wana kaka lelo oyo bakomi ekolo e batiki siko banda bango basala politique bayebi ke babomeli biso baekole banda bango baya banda bango mpe batangaka te me balobi ke bazali na eloko chance eloko pamba yo mona mutu eza décision lobi te okende na politique ndeko parce que bayebi ke babomi bauniversité yango wana tokomi na point oyo ke congolais to valoriser baekole na biso na poto mwana aishwara sous classe pour anine balobi okoti na premier graduat so ok na jouer na premier na bacours ok na no deuxième graduat mais on sait bacours wana après ok awa bakokanga mutu 10 ans kaka na faculté moko ti épuisé et bato wana ka pe bakanga biso bana biso kuna basalisi système ya branchement pe mwana ngo asali 10 ans souffrir pour à l'université akozwa pe musala te apoza musala akomi susu chayer to côté ka ba cigarette yango no moni seni azosaka na babi non mutu na Congo mayele azate pour Lucas Seni pour collaborer na bango parce que makanisi eza bien so makanisi eza bien Lucas Seni na ndenge tu Seni yo kwa journaliste benga Seni bala bawara ifunga ba ka to téléphone. Parce que va comprendre que le Congo a sa peine meilleur. Ngana le biboé, le Congolais est un génie. Bana biso bazo kangai boya bandak boyoka. Boza mayele. Bangonde ba boyi batu bayeba batanga. Ba professeur ka momoni professeur mobimba sala 20 ans ça recyclage té. Alexa ngata na États-Unis na année 2003. États-Unis na Congo té. Na 2003. Comparez s'il vous plaît. Ndeko na ke na 2003 pour na bande la licence pourquoi la bande la licence na ke na nga seki on a UPC na ke tazi ba binanga pesa biso relevé de compte na yo ndeko ndi relevé de compte na zaki na 86 cours depuis première graduat licence ba binanga oh
Les États-Unis, premier gratuit doctorat, 50 cours aux ébélés. Il y a qui na 586 cours. Au salaire qui est cours, tout au salaire aux alliés, na retard il y a 15 ans. Na yé awa na kata Congo, sous na ta ou na zoni na Congo, 14 ans après, na kouti na ba école, kaka même programme au balaba na 15 ans que na retard, ba na biso pe za kotangango. Yango Congo ils ont mérité mieux. OK. 082 82, c'est très important. Le lotolinga qui shalom ezala autrement Mokanabiso, les politiciens, maintenant l'auto ça l'analyse par rapport à la politique vote non. Tout ça l'analyse parce que franchement il y a pouvoir il faut qu'il y ait une élection la machine à voter parce qu'il faut qu'il y ait une élection sa machine à voter. Et tant qu'analyste et tant qu'expert en informatique, ben qui appelle ça macaïste par rapport à la machine à voter, bon qui est le vite à 30 minutes, il faut respecter la télévision. C'est Yves, en conclusion, on doit retenir par rapport à la machine à voter. Est-ce que c'est l'un des analystes token d'élection en 2018, le 23 décembre, pour faut repousser l'élection? Ndeko, question Oyo et Zamalam, bon comprendre bien. Peuple a lingui tellement élection parce que à l'ébi que après l'élection, à cause de Moussala, il y a 3 fois. Nzele okoma na ba métro, Congo okoma na ba métro, na banzela ou kende a olongo ke goma na train. Yanga balingi ba élection. Politicien nazo comprendre té. Toujours que balingi ba question na ko chasser une classe politique. Oyo balobi na peuple, pouvoir opposition kaka bango. Yo mona na mboka nini? Même opposant vi mobimba kaka yo. Kaka yo ko bimisa Congo, biso tutanga raté, bataka raté. Yo muna batu oyo kaka moko la kaka bango ne balabi Congo ya bango. Alors to yina émergence ya nouvelle classe politique. Troisième tendance il faut zala. Bon on dit kaka pouvoir l'opposition ndeko. Ben l'élection to okende oyo na ba machine oyo ngai pona ngai na okende soko so perdre na yo. Basi ba gagner. Tani ba na sengo ba gagner. Yo moni mutu yo moko sabi nzela te. Ba étudiant bazana ba eloko courant coûte ezate mai ezate baza ko inaugurer nde mabulu ba pui pe bazo ba au moins to inaugurer ba pui na 2018 région za la carte région les hommes ça na ngoni signal musa na ngoni 2018 élection za la zalati élection 2018 il faut saigner à revoir machine à voter wana tout vendre na commission azali commission indépendante c'est nous avec ça biso na ali président une plateforme pour na kene na élection mais ceux qui na kene na élection biaisé on va venir assis ba gagner mais peuple les ont mérité mieux attends gagner on va dire que bon ça va tout supposer que ba gagner qu'est-ce qui prouve que ba ko sala ba ko pesa peuple ngo ya lingi ba ko pesa ba très misala salaire minimum malamu banzela ba ko pesa ko lier malamu ça veut dire que toute ba élection baye bisabiso za mois ya janvier depuis janvier til eloyo batondi banda ko combien banzela combien salami batu combien basu misala c'est ça en bilan ce que ça dit côté après élection ndeko sala ndeko il faut respecter constitution on va respecter constitution on fait élection fait ça ndeko constitution quand on respecte la constitution mais on respecte ce qu'on peuple était libunaye donc pota pour fanzala pour l'élection. C'est ça le problème à Congo. Peuple peut pas contre la partie politique et belé tondini. Botala babino moko malamu. Il n'y a pas de messie. Messie zayo moko congolais tant on comprendre que il faut Congo et bonga. Nana yena politique pour la nani. Ndeko na mboka ni na sa politique te. Yo ye na Congo kuti na famille na ngai. Non na 5% ya ba jeunes licenciés tout ça. Ba misala te ba bandako. Mais ndeko on ça na nini? Mais pour savoir faux espoir pour voter on peut ça misala na tonga ba on ça ba câble c'est ça non c'est la politique na on les pas discours politique l'autre vous avez analyser machine à voter monsieur Yves Mbouba une machine à voter OK d'accord 082 27 68 004 082 27 68 004 appelle le côté belé vite en abisso on vraiment presque à la fin monsieur Yves Mbouba ba congolais ba ko retenir par rapport à passage na retenir que classe politique ya sika essayé to benyango troisième tendance bato ba visibilité te bomona na TV mingi te poani na ça la visibilité
na presse bato 1000 fois toke na fiki to na stade boyi aza populaire o ngamo na yebi kinga moko na yebi na politique te nangi na kosa bino yo moni mutumba ye moka yiba aga mbonga leta kaka mbongo na atongela peuple te non ya bengi na visibilité peuple congolais to komi na moment moko important classe politique ya sika eya bano batangi ba médecin ba professeur ba avocat batamiye ba ya na troisième tendance il faut ko diriger une troisième tendance oyo to boyi batoyo kaka mutu moko yemo azaka gouverneur kaka yemo ka yibi kaka yemo ka lelo abi aza susu yemo ka candidat kaka mutu moko kaka yemo ko abo otaka classe kaka yemo ka abi il faut ça donc toujours comprendre te bien wana babomi université babi ça c'est le pamba alors ndeko mbaloyo le Congo n'est pas géré il faut pour prôner tout le bas Congo fait à gérer et Congo le comme makasi pour la libérer. Merci mais peuple bengomi hein babingo combien peuple on non babingo combien peuple ouf bah appelle belé et combien nombre combien ah ouais. Oh 435 appels mais moi temps en état il faut tout bon ben la toujours monsieur pas tous à émission à appel là na lingi ko expliquer peuple que tous en a troisième tendance et il y a pas de mouvement plaisir nous avec pour un passage pour la première fois les canards na sepeli mingi na comprendre que l'église yango des na base église ba pasteur ba telema ba prophète ya ko ba prophète prophétie sur tika la prophétie tout ça la regroupement bon que les prières ba veiller ba prière pour Nzambe à délivrer Congo. Likamba Congo comme bitumba entre le bien et le mal. Nzambe na Satana. Mais Jésus-Christ a longa kana croix. Alors a kolonga pe sous lelo victoire et ça na makila Jésus-Christ. Merci monsieur Yves Poura. Je rappelle que Toyamba qui tous un plaisir parce que tout ça la tranche pour la population pour la peuple toi analyser parce que tout ça a des camps majorité dans l'opposition parti mon il faut qu'il y ait une élection la machine à voter il faut qu'il y ait une élection sa machine à voter il y a un autre qui espère en informatique aux États-Unis c'est cas il faut que ça ma candidature par rapport à la machine à voter nous avons monsieur Bélé 435 appels nous avons monsieur Zate parce que monsieur c'est un grand équipe de gens qui sont très intelligents les victimes Ibn Daboté merci à papa d'Israël à Danzola Kessé d'être Tingani Cordo Dinzolati Malou international qui j'aime l'équipe d'agence car si ton dit Maurice et les miens merci à mademoiselle Cécile secrétaire merci à GB Gloria Badi Banga depuis palais présidentiel sans oublier mon fils Alvaro Prince Samba Balama merci à nos amis des diaspora France Canada Belgique États-Unis partout dans le monde entier aux Hollande Abisso restez branchés sur la TP d'ici la porte bien bonne suite de programme sur la radio télépuissance si tout va bien tout le catou Lucas Soussou monsieur Yves Ponga pour la deuxième numéro le mercredi si tout va bien c'est bon c'est parti merci monsieur merci.